ya toza na basolo okosolola lelo entre biso na biso la bakimbandiste mais bopesa biso mwa ngonga moke na kombo ya Nzambe Tata Mwana mpe Molimo Santu ndenge tolobaki tobanda solola totala toza na posa ya tia bandeko na biso akoreki bandeko na biso akoreki basepelisa biso na mwa moke en attendant ya topesi bino ntango botanga titre oyo eza na nsima na biso parceke yango nde tokodevelope na life na biso tokodevelope titre oyo eza na nsima ya background na biso écran arrière na biso donc voilà kotikeli bino ntango botanga yango bien bomona ndenge nini fiche na biso ezali en attendant bosavoure mpe nzembo oyo totieli bino awa merci. Voilà.
Merci beaucoup, batata ba mama. Wana touti ko savourer nzembo ya bandeko na biso ya koreki. Esika nini bana na biso, ba papa na biso, ba mama na biso ya koreki. Bazali kosenga na mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani abomba bana na ye. Batata ba mama ndenge tolobaki tokobanda kosolola na nzela ya YouTube. Tokobanda pe kosolola na nzela ya ba TikTok po to partager message na biso oyo tokosalaka na nzela ya ba réflexion spirituelle oyo bino moko boyebi oyo nakoki ko se présenter te émission tosalaka mingi tolobelaka ba analyse spirituelle. Alors ba analyse spirituelle na biso ezalaka basé sur maloba ya ba papa mikanda ya lingomba pe banzembo oyo tokoyembaka na kati ya lingomba na biso. Alors biso tosalaka exercice ya koluka kokota na bozindo ya koyeba likambo oyo papa alobi yango na contexte nini et puis ndenge nini tokoki ko comprendre sens ya spiritualité ya likambo oyo papa alobi. Ndenge tosololaka na bino na nzela ya ba YouTube nde tobaki tokofongola pe nzela tobanda kosolola na nzela ya ba TikTok po message na biso ekende pe ba analyse na biso oyo tosalaka ekende musika. Voilà, tokosenga na bino bo partager parce que sujet tokolobela mongo lelo yango ezali na sima na biso. Maloba oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki il faut tokabwana kaka. Batu ebele bazwaki yango na ndenge ya mabe. Batu ebele bakomprenaki yango pe na ndenge ya mabe. Nzoka nde papa Simon Kimbangu Kiangani tango alobaki maloba wana batu pe bandeko na biso bakataki yango e batie kaka esika oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza kolobaki il faut tokabwana kaka. Na yango biso tokopropose bino esika nini papa Simon Kimbangu alobelaki terme wana ya kokabwana. Est-ce que kokabwana oyo papa Simon Kimbangu alobaki ezalaki ya kokabwana entre biso na bandeko na biso ya 26 ou bien ezalaki ya kokabwana oyo papa Simon Kimbangu aza kolobela entre bana ya Nzambe na bana ya Satana. Alors soki otali papa Simon Kimbangu Kiangani makambo mingi alobaka ase referaka kaka na mayeba papa baloba. Soki pe otali na ba recherche oyo tozali kosala lere nyonso omonaki papa Diangenda pe alobela likambo wana ya tokabwana na Satana. Papa Simon Kimbangu ntango aye koloba yango batu ebele bainterprete yango na ndenge ya mabe. Batu ebele pe meme banganga Nzambe bazwaki yango pe na contexte ya mabe. Nzoka nde contexte oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki ezalaki contexte mosusu. Yango tokopropose bino video wana awa comme ça biso na bino tosala mwa ba analyse toluka nini pe oyo biso tokoki ko apporter na kati ya ba réseaux sociaux parce que réseaux sociaux ezali lokola mbeli ya mino mibale. Ekoki kosalisa yo, ekoki pe koboma yo. Réseaux sociaux ekoki kosunga lingomba, ekoki pe kobebisa lingomba. Alors soki totali na maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani aloba yango na mboka ya Nkamba ete ndenge mokili ezali kotambola lelo ezali ndenge ebandaka kotambola liboso te. Alors biso ba etofandi na Nkamba biso ba kimbangiste avant ya kosala likambo il faut raisonner parce que soki osali likambo wana mabe
obebisi pe réputation ya lingomba parce que mabe oyo yo osali ekopanza na mokili mobimba. Soki biso bakimbangiste tosali malamu, malamu na biso pe ekopanza na mokili mobimba. Yango wana biso tozali kosala effort tolakisa likambo oyo ya tata Simon Kimbangu na ndenge ya malamu. Tolakisa likambo oyo ya tata Simon Kimbangu na ndenge oyo pe bapapa basalaki nini bateyaki biso. Donc to bosana te to partager ma vidéo na biso, to partager de façon que et comme la bande ko ebele oyo bakoki kozala intéressé na ba sujet oyo de façon que tant bazali kokota to partager connaissance oyo bino bozali na yango oyo pe biso tozali na yango na nzela ya ba réflexion spirituelle oyo biso tokosala na kati ya émission na biso. Donc voilà batata ba maman ndenge tolobaki thème na biso pe sujet na biso ezali titre oyo totie na sima ya background na biso na sima na biso awa bana ya Nzambe na bana ya Satana ifu tokabwana kaka. Mais tokosepela tout d'abord. Okay guys, let's go revive Jelly Bob. He said guys tomorrow. Tokosepela tout d'abord. W teammates, and we're gonna go ahead and revive you right away, right now. All right, here we go. Looks like he's off the bench. Ya Elizabeth, soki oki kokanga son na yo kote wana kuna ekozala nye po esunga biso. Tokosala te tosala partage de façon que bato bakota mwa ebele après tokotia ba vidéo oyo toza nango. Tozali au moins na 3 vidéos oyo tokopartage na bino na kati ya live na biso mwa lelo. Vidéo ya liboso tokopartage na bino ezali vidéo ya papa Simon Kimbangu kiangani, et vidéo ya mibale ezali vidéo ya nzembo moko na kati ya lingomba na biso, et vidéo ya misatu je crois ekozala vidéo ya maloba ya papa Diangenda, parce que biso ba kimbangiste eta kimbangiste toza na devoir na biso tozali na yango ya kopanza sango ya tata Simon Kimbangu na mokili mobimba. Et après avoir kopanza sango ya tata Simon Kimbangu na mokili mobimba et sango wana ya papa Simon Kimbangu tango bato bakoyoka yango lokola ezali sango ya lobiko, sango ya kimia, nde mokili mobimba ekokoma na kimia. C'est-à-dire biso bakimbangiste tozali bato oyo il faut to prêcher kimia, il faut to lukaka kimia esika ezali, parce que sango ya tata Simon Kimbangu ezali sango ya désordre te, ezali sango ya mobulu te, ya bitumba te, kasi ezali sango ya kimia. Et kimia wana toyokaka yango na banzembo, kimia wana toyokaka yango na maloba ya bapapa, et kimia wana yango pe biso bakimbangiste il faut to mema yango na mokili mobimba, na elobeli na biso, na esaleli na biso ya makambo, na emoneli na biso ya makambo, nde ekosala ete kimia ekoka kokota na kati na mokili. Mais biso bakimbangiste soki tozali na distraction oyo biso tolobaka distraction spirituelle ya kofingana, tozali na distraction spirituelle ya kobomana, ya koswana, ya koloba ba makambo ya mabe oyo ezali koyokisa lingomba ya tata Simon Kimbangu soni, ezali pe koyokisa mokonzi ya lingomba oyo tobengi tata Simon Kimbangu kianga ni soni, ezali pe koyokisa baboti na biso to ezali koyokisa biso moko eta comme bakimbangiste soni. Donc voilà batata ba maman to partager ba émission na biso, to partager live oyo pour et permettre bandeko ebele bakota, parce que jusque là tozana no 4. Alors ba vidéo tozana ngo avant totia yango il faut tout monde que une grande partie ya batu déjà bakoti oyo soki tozali koyoka vidéo biso nyonso eko permettre biso mutu na mutu azala na idée nini oyo ye akoloba to nini oyo ye akocontribuer na
na life na biso ya mokolo lelo. Donc voilà, en attendant ndenge tozoloba tokotia nano banzembo na biso ya koreki parce que ezali banzembo ya kimia, banzembo ya koreki ezali banzembo ya manyongi, banzembo ya koreki ezali banzembo oyo ememaka biso na connexion spirituelle na tata Nzambe. Donc voilà, batata ba mama to kota nano muke na bandeko na biso ya koreki po to savourer moi nzembo moko to mibale bongo tokozonga sikoyo totala banani baza déjà en ligne po tomeka sikoyo kopropose bino ba video oyo toza nango. Et à ce moment-là nde tokoyeba sikoyo ndenge nini ya kokotisa bino oyo azali na posa ya koparticiper apesi pe connaissance na ye, apesi pe mayele na ye par rapport ya ba video oyo tokotia awa. Donc toyoka na nzembo ensemble na bino. Hello. Why me? I'm asking myself the same question. Kudira harangi tong. Why le comment ka di sele ya? Sambu kota gelias.
send one gift. Voilà, voilà, tozozela juste nzembo oyo esila na sima ya nzembo bongo tokozonga. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs. Bandeko na biso bakimbongiste oyo biso tolobaka mingi des anges. L'air na biso ya kopartager connaissance oyo ebandi ndenge nini tolobelaki bino na ebandeli ete toza na 3 video oyo tokopartager yango na bino na mokumu ya lelo. Video ya liboso soki totie video toyoki yango, après avoir koyoka video nde okosenga biso okota ou soit totindeli biso invitation bon tokotisa yo pour partager compréhension na yo et biso pe tokozala wana pona pour compléter par rapport ya compréhension na biso ndenge biso toyokelaka maloba ya papa ndenge biso pe tokomprenaka maloba ya papa. Video ya liboso oyo tokotia ezali video ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Toyoka nano video ya papa Simon Kimbangu Kiangani ensemble na bino bongo tokoyeba voilà. Wanezali message ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Alobi il faut tokabwana kaka bana ya Nzambe na bana ya Satana, il faut tokabwana kaka pour être respect et quota. Il faut tokabwana kaka bana ya Nzambe na bana ya Satana, il faut tokabwana kaka pour être respect et quota. Nakati ya maloba wana papa Simon Kimbangu abakisi alobi baoyo bakobika bazali, baoyo bakobika bazali, c'est-à-dire bana ya Nzambe na bana ya Satana, il faut tokabwana. Et après avoir kokabwana toyeba yango ete
ba oyo bakobika bazali. Wana ezali video ya liboso oyo tozalaki na posa to partager yango ensemble na bino. Bana ya Satana bazali banani? Bana ya Nzambe pe bazali banani? Parce que tant mon papa Simon Kimbangu alobaki, il faut to kabwana pour être respect et quota. Bato mingi bazwaki video ya papa Simon Kimbangu kiangani. Bapanzi yango, basaleli yango propagande na ndenge ya mabe. Ya koloba soi-disant que papa Simon Kimbangu kiangani alobeli bandeko na ye ya 26 que il faut to kabwana kaka. Nzoka nde bokabwani oyo papa Simon Kimbangu alobaki bokabwani entre bana ya Nzambe na bana ya Satana. Est-ce que motuna etaki analyste spirituel? Est-ce que biso nyoso oyo tozali na 3 égale 1? Est-ce que biso nyoso tozali bana ya Nzambe? Biso nyoso oyo tozalaka sima ya papa Simon Kimbangu kiangani, est-ce que tozali bana ya Nzambe? Est-ce que bandeko na biso nyoso oyo bakenda 26, est-ce que bazali bana ya Satana? Parce que soki otali bien, bandeko oyo bakenda 26 bango bakanisa neti bango bazali na bonne voie. Biso nde tozali babungi pona bango. Pour ceux qui tozui les mêmes questions, toujours miseli yango bandeko ya 26. Ba mama na biso, ba papa na biso, bandeko na biso oyo baza na 26. Est-ce que bana ya Satana ezali kaka biso baye tozali na 3? Est-ce que kuna esika bino bozali bana ya Satana bazali te? Ce qui veut dire papa Simon Kimbangu kiangani tango alobelaki likambo ya bokabwani, alobelaki bandeko ya 26 te, mais alobelaki kokabwana entre bana ya Nzambe na bana ya Satana. Raison pour laquelle ceux qui otali na ba message ya papa Diangenda okomona yango ke ezali na banzembo oyo papa Diangenda asengaki oyo ezali koloba ete kokabwana il faut esalema kaka. Et mingi kokabwana yango papa Diangenda pe alobelaki yango entre bana na Nzambe na bana ya Satana, parce que Satana pe a déclaré bana na ye bao basalelaka ye na solo, bayo bamonaka ete biso tozo servir tata na biso Satana na ndenge ya solo. Mais posa ya Nzambe ezalaka baoyo ya ye bazala perdu te, Satana a récupéré bango te. Donc yango ezalaka lokola mission oyo biso bakimbangiste tozalaka na yango na kati ya lingomba. Tango yebi ete oyo azali mwana ya Nzambe, ndenge nini okoki koproteger ye, ndenge nini okoki kobatela ye, ndenge nini okoki kopesa ye soutien tango mosusu na likambo oyo azali kosala, parce que yo yebi ete oyo azali mwana ya Nzambe. Parce que bana ya Satana esika bazali bango na bango bayebanaka, et puis bapesanaka pe maboko na misala oyo bango bazali kosala mpona kopesa lokumu epai ya tata na bango Satana. Yango moni baoyo nyonso bazali bana ya Satana, kati na bango ezalaka pasi omona trahison, parce que bazana ba principe oyo bango balandelaka oyo esalaka ete soki basali trahison kati na bango mabe eyaka. Biso tobiengami bana ya Nzambe, ezala baye bazali komona ete bakenda 26 ete bango nde bazali ya solo bana ya Nzambe, ezala pe biso baye totikala nsima ya mokonzabule tata Simon Kimbangu kiangani oyo tozali komona ete biso pe tozali bana ya Nzambe. Biso na biso tozali d'ailleurs tozali bato ya kose soutenir na makambo oyo tozali komona
ete likambo oyo ezali likambo ya nzambe, likambo oyo esengeli kosala yango na ndenge ya bonzambe. Mais lelo soki otali tozali kosala makambo contraire ya makambo oyo bapapa batikelaki biso, tozali kosala makambo contraire par rapport ya identité na biso bakimbangiste. Yango moni papa Simon Kimbangu Kiangani alobi bokabwani il faut esalema. Bokabwani il faut esalema. Mais bokabwani wana ezali bokabwani ya lingomba te. Mais bokabwani wana ezali bokabwani entre bana ya Nzambe na bana ya Satana. Nde esika oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobelaki likambo ya il faut to kabwana kaka parce que pour ça ezali ete respect ekota. Il faut to kabwana kaka pour ete respect ekota. Il faut to kabwana pour ete respect ekota. Parce que quand na biso tozali komona yango, muto azali kolata uniforme, yo ozali komona yeke muto azali mundimi. Mais makambo azo sala ezali makambo ya bandimité. Tango tozali kokota ba réunion, mutu wana azali ko participer, mais azali mundimité. Tango tozali kokanga makambo ya tata Nzambe, mutu wana azali ko participer, mais azali mundimité parce que azali kolata uniforme, parce que azali na carte ya mundimi, parce que azali na responsabilité moko quelconque na kati ya lingomba, akomi na accès ya lisanga ya bana ya Nzambe, akomi na accès na makambo oyo esengeli na bana ya Nzambe basala nini, ba profiter na yango. Yango moni papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisaki biso ete il faut to kabwana kaka parce que soki to kabwani te respect ekokota te. Alors mingi bazwaki terme wana ba interpréter yango na ndenge na bango par rapport ya contexte ya situation oyo tozalaki na yango na kati ya lingomba po babimisa mokonzi ya kule tata Simon Kimbangu mabe par rapport ya liloba wana ya liloba oyo ya lobaki ete il faut to kabwana kaka pour être respect et quota. Et puis ceux qui ont allé bien, awa tozali ko sala accusation te, ceux qui ont allé bien vidéo oyo bimaka liboso, vidéo wana bakataka yango na séquence moko esika kaka papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete il faut to kabwana kaka pour être respect et quota. Nzokande vidéo wana ezalaki na ebandeli esika nini papa Simon Kimbangu Kiangani yemoko a déterminaki ete bana ya Nzambe na bana ya Satana il faut to kabwana kaka pour être respect et quota. Yango biso to sala ba analyse spirituelle pour ça na biso ezalaka te ke to profiter na maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani na ndenge ya mabe po to diaboliser mutu moko boye ou bien groupe ya batu moko boye. Wana ezali lokola tozali na posa ya kimia te. Wana ezali lokola tozali na posa ya koridikilize lingomba to koridikilize mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. C'est-à-dire liloba ya tata Nzambe, liloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani, il faut tozalaka na esprit ya Nzambe ya ko comprendre yango na esprit ya Nzambe po ete tango tozali ko partager yango ezala lokola munduki oyo ezali ko kende ko boma te, kasi ezala lokola mutu oyo azali ko kende ko sala chasse ya kobongola bapakano bakoma bandimi. Donc maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani biso tokoki kozwa yango na contexte négatif te po liloba wana ezala lokola munduki oyo ekoki peut-être kokende koboma bato misusu na libanda. Mais liloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali liloba ya kimia, liloba ya lobiko, liloba oyo soki to comprendre yango na sens ya spiritualité tokopanza yango pe na ndenge ya malamu parce que ezali liloba oyo il faut ekende kobikisa bato, il faut ekende kopeshe ba âme. Yango yoki papa na biso, papa Sylvestre ateyaka alobi devoir na biso lingomba to banganga Nzambe ezali le sali des âmes. Ndenge nini tokoki ko gagner ba âme, ndenge nini tokoki ko gagner ba âme oyo ezali perdu peut-être na libanda. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bandeko na biso ndenge tolobaki toko proposer bino deuxième vidéo awa tozali kosala ba réflexion spirituelle poto bima libanda ya masolo na biso te
tolobaki yango ke ba émission des analyses spirituelles tosalaka yango na ba volet misato. Volet ya liboso ezalaka compréhension spirituelle ya maloba oyo ba papa batikela biso pe maloba oyo papa Simon Kimbangu Kiangani apesaka biso. Volet ya mibale ezali banzembo oyo toyembaka na kati ya lingomba na biso parce que banzembo wana ezalaka banzembo inspiré. Et volet ya misato ezali mikanda ya lingomba. Tango tolobaka mikanda ya lingomba tolobaka kaka ba recommandation na ba ordre de mission ou bien na ba circulaire. C'est-à-dire tosalaka ensemble ya mikanda nyonso oyo totangaka yango na kati ya lingomba na biso. Il faut toyeba yango ete papa Simon Kimbangu na 21 atikelaki biso mukanda ya Bible. Donc alobi na biso ete Bible il faut totangaka yango. C'est-à-dire Bible pe ezali parmi mikanda oyo biso tokotangaka na kati ya lingomba na biso. Tozali na ba etambwiseli ya lingomba, tozali na ba 12 préceptes de l'église, tozali na nini, tozali na méthodologie na biso, c'est-à-dire ba mikanda oyo et permetaka biso bakimbangise totambola na ndenge ya malamu, ndenge ba papa basalaki nini, ba papa batindaki biso. Il faut toyeba yango pe na toyeba yango pe te na kati ya lingomba na biso papa Fumambanza akoma ba livre ebele. Papa Diangenda ye moko pe akoma livre vert. Et puis tozana ba lukutakano ezali, tozali na ba résolution ba mikanda wana nyonso ezali mikanda ya lingomba. Tango tozali kotanga yango e ko permettre biso toyeba posa ya Nzambe ezali nini. Donc voilà batata ba mama tokoleka na deuxième vidéo na biso. Bongo tokoya kosuka na vidéo oyo papa Diangenda oyo ezali message ya papa Diangenda. Donc vidéo oyo ezali message ya papa Diangenda. Toyoka na deuxième vidéo oyo tobongiselaki bino, toyoka conseil nini oyo eza na kati ya nzembo oyo toza nango. Merci. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, batata ba maman, ba dekona biso ba kimbangiste partout esika oyo bino bozwami. Je crois que touti kolanda nzembo oyo ndekona biso ayembeli biso. Je crois que biso nyonso toyebi nzembo wana na titre ya rappel kaka ndenge tokoloba tomeka biso kozongisa yango pour yo na ngai esika tozali to comprendre sens ya émission oyo tozali kosala pour moi lelo. Mosala matata Nzambe ye aponi bino mosala basoda baye ola mabuta maso ogongu bosatana ingoma moko dise moko ola mabuta maso
Obo Satana, Ingoma Moko, Lingomba se moko, bokonzi se moko. Lingomba se moko, bokonzi se moko. C'est-à-dire, na kati ya nzembo oyo, nenge tolobaki, Tata Simon Kimbangu, nde mutazali koyebisa biso. Bana na ngai bokeba. Mukumba epesameli bino. Ya kolongola bapakano. Kokomisa bango bandi. C'est-à-dire, nzembo déjà ezali kopesa biso contexte oyo biso bakimbangiste. Il faut tozalelaka. Même ba réseaux sociaux comme ebele. Au monde un kimbangiste azali kokota même enseignement. Oyo ba papa bate biso azokota yango doute. Parce que pour le moment azali derrière soit mwana ya papa, soit pasteur moko songolo, soit mutu moko boye songolo. Mais objectif na biso na kati ya lingomba, mokili mobimba kopesa mela biso. Et mokili oyo kopesa mela biso tokokamba yango pe na désordre te, tokokamba yango pe na koswana te, tokokamba yango na mokumba ndenge papa Simon Kimbangu alobi na kati ya nzembo. Alobi mokumba yo pesa mela biso ya kolongola bapakano po ete basala nini bakoma bandi. Ya kolongola bapakano bakoma bandi. C'est-à-dire biso bakimbangiste esika nyonso tozali. À part les réseaux sociaux, à part évolution ya technologie ko tozali na yango lelo. Et c'est que na biso tout ça là très attention parce que nous avons une responsabilité. Il y a pourtant ça tout d'abord mokili. Et puis nous avons une responsabilité. Il y a côté ya mokili, il y a kobongo la bapakana. Pour être baye banzambe oyo ngai na yo to sambelaka. Baye banzambe oyo akelaki likolo pe na se. Oyo to bengiye na kombo ya Tata Simon Kimbangu. Responsabilité ezali ya yo na ngai. Na suka ya nzembo oyo bazolo babokonze kozala se bobele moko. Lingomba pe ekozala se bobele moko. Ezala banzembo epele toyemba na kati ya lingomba na biso. Oyo ezali ko déterminer ke bokonze kozala moko, lingomba pe ekozala moko. Vie ma responsabilité oyo epesameli biso bakimbangiste. Vi comportement oyo biso bakimbangiste tozali komene lelo. Ezala na bandako na biso, ezala na bisika ya misala, ezala na ba place médiatique oyo biso tozali ko se retrouver na ba TikTok, na ba Facebook, na ba YouTube, na ba WhatsApp. C'est-à-dire comportement na biso bakimbangiste. Et koki kozala kaka te tango tolati uniforme to se présenter na lingomba nde bato bamoni biso ete voilà ba oyo nde bazali bakimbangiste. Alors tango tozali ko se comporter contraire na doctrine na biso en dehors ya esika ya lingomba tozali kobima lokola bakimbangiste ya carton. Tozali kobima lokola bakimbangiste oyo bazali ba irresponsable. Or que responsabilité pesameli biso. Ya kotambwisa mokili, ya kotambwisa mokili. Ya kote ya pe mokili, kolakisa pe mokili. Nzambe esika afandi parce que ba papa ba yebisa ki biso génération ezali génération ya suka. Tozali na nzambe tata nzambe mwana, tozali na nzambe molimo mosantu. C'est-à-dire restauration ya bokonzi ya nzambe. Nde biso topesa meli responsabilité wana ya ko-instaurer bokonzi ya nzambe awa na se ya mokili. Mais to ko-instaurer bokonzi ya nzambe na kati ya mafinga te. To ko-instaurer bokonzi ya nzambe na kati ya koswana te.
tokoinstaure bokonzi ya Nzambe na kati ya kobebisa éducation kimbangisme oyo bapapa bateyaki biso te. Tokoinstaure bokonzi ya Nzambe na ndenge nini tokolanda message ya papa Diangenda. Bokonzi ya Nzambe tokoinstaure yango na mokili na ndenge nini. Bokonzi ya Nzambe yo na ngai tozali kosua na lere nyonso. Yo na ngai bokabwani ekoti kati na biso. Yo na ngai posa ya kobunda soki tokutani il faut kaka tobunda. Mais responsabilité ezali ya kote ya mokili. Tango ngana yo tozali koyokana te tokote ya mokili nini. Tango ngai na yo tozali na bokabwani tokote ya mokili nini. Tango ngai na yo tozali koyokana te tozali koswa na lere nyonso nini oyo biso tokoteya na mokili. Parce que soki otali banda na tango ya papa Diangenda bapapa balakisi biso te biso bakimbangise tobundaka. Bapapa balakisi biso te toswa na kakati na biso bakimbangise. Bapapa batikeli biso makambo misato balobi bolingo mibeko na misala. Kanda biso ya koluka ko développer bolingo yango ezali bolingo ya ndenge nini. Misala yango pe ezali misala ya ndenge nini. Mibeko yango pe ezali mibeko ya ndenge nini. Makambo misato wana biso ba analyste spirituel déjà tosala ba réflexion spirituelle ya kolakisa bino ke mokili oyo ndenge tozali komona yango boye. Nzambe akilaki mokili oyo na makambo misato kaka. Bolingo mibeko pe misala. Nzambe akilaki mokili oyo na makambo misato. Bolingo mibeko pe misala. C'est-à-dire alakisi nano bolingo na ye envers biso. Atali alobi mofona créer mokili. Atieta na ye atie ba sacrifice na ye ti ayaki asali mokili ndenge yango tout le monde elaka yango. Na sima ya kosala mokili Nzambe atali alobi biloko oyo nyonso oyo eske nasala yango kaka efanda kaka yango moko. Na cadre ya bolingo Nzambe alobi te il faut na créer mutu oyo akozala mokonzi ya biloko oyo nyonso akengela yango. Nzambe na cadre ya bolingo aye ko créer Adam na Eve. Apesi bango mokili. Apesi bango responsabilité. Na sima ya kopesa bango responsabilité Nzambe atali alobi malgré nasali biloko oyo nyonso pona bango. Malgré na pesi bango, na lakisi bango bolingo na ngai. Mais il faut na tia mobeko po babatela mokili oyo nga nasali, po babatela pe biloko oyo nga nasali, po bazala pe na respect vis-à-vis na ngai mokeli na bango. Nzambe atie mobeko na kati na Adam na Eve. Ayebisi bango na pesi bino mokili. Napesi bino makambo nyonso. Mais eloko boye bosimba yango te. Nzete boye to mbuma boye bosimba yango te, bokende pe pembeni na yango te. Atie mobeko na kati na bango. Mais apesi bango lisusu condition lobi bo remplir mokili. Napesi bino pouvoir ya ko remplir mokili. C'est-à-dire, Papa Diangenda est visionnaire. État que Nzambe katina bato. Aye kozwa formule. Oyo Nzambe, formule oyo tata simo kimanga créela mokili. Azui yango apesi biso bolingo mibeko pe misala. Parce que ayeba ki ete akotiki la biso responsabilité ya kotambwisa mokili oyo. Toyepe kosala ba analyse. Totali ba mboka na biso ko ezali développé. Totali ba pays nyonso ko ezali lokola ba grande puissance.
bazaka na ba principe misato oyo esalaki bamboka na bango ezala développé, bamboka na bango ekota na rang ya ba puissant. Principe ya liboso ezana no bolingo. Ba pays nyonso oyo ezali développé. Tango su biso tobengaka bango baza ba raciste. Tango su tobengaka bango ke bazali boye. Ezali façon oyo bango baluka ba instaurer tout d'abord bolingo kati na bango. Bolingo entre bango na bango pe bolingo ya mboka na bango. Yango moni mundele soki a kufi ou bien mundele soki a vu problème na ba pays d'Afrique basalaka nyonso mutu wana il faut azonga corps na ye il faut zonga esika oyo ye azali esika oyo ye abotamaki. Un Américain soki a vu problème na Afrique du Sud, na Congo, na Brazzaville, na Angola, okomona ke na bolingo wana ba Américain bakolakisa bolingo nanu. Bakokipe te azali na race nini, mais soki bayoki kaka ke c'est un Américain. Bakosala effort pour na respect pour na bolingo nanu, bakoluka nanu mutu wana. S'il s'agit ya ko négocier na ba gouvernement oyo ekangi soit ndeko na bango oyo eza na problème soit na ndeko na bango mutu wana bakodépêche ye très rapidement. C'est-à-dire gouvernement na bango na oyo etali likambo ya bolingo basimposaka. Et puis ba territoire na bango pe okomona ke moko na moko kati na bango bazalaka na respect ya territoire na bango et puis balinga bamboka na bango na ndenge moko ya kosakana te. C'est-à-dire principe ya liboso nano ya bolingo yango wana. Et puis soki otali deuxième principe mibeko. Mibeko meme mundele asala mutuka po olongwa awa okende ntango mosusu esika moko boye songolo mundele atie ba principe na kati ya mutuka. Il faut respecter yango. Soki bayebi so ke soki ozali na freeway bakangaka frete respecter yango. Parce que soki o respecter yango te et que ozali na freeway okangi frein okosala accident oyo ekokute ba vie ya bato ebele. C'est-à-dire nyonso mundele asalaka atiaka mibeko parce que ayebi ke principe wana misatu yango esalaka ke mentalement ou intellectuellement mutu azala développé. Et puis sur le plan ya bamboka tout ça et ça la rappelle que mboka ezala développé beaucoup mappé ba grande puissance. Et nasima wana omona ke bolingo na bino respect ya mibeko na bino nde ekomema bino na osala misala. Parce que misala oyo bino bokosala soki bozoyeba ko respecter yango te eza lokola bozosala mosala ya punda. Yango moni ba pays ebele ezali développé, ba pays ebele ekota na ba ra ya ba grande puissance parce que ba respecta ba principe misato. Papa Diangenda etake visionnaire nde ayaki kotikela biso makambo wana. Bateyi biso, balakisi biso makambo nyonso. Bizaleli, comportement, ba makambo ebele ndenge nito. Bapesi biso presque enseignement ya Papa Simon Kimbangu balakisi biso makambo nyonso. Après batikeli biso bolingo mibeko pe misala. Siko kanta biso ba kimbongiste ya koluka ndenge nini makambo oyo ba papa batikelaki biso tosalela yango parce que à part kotikela biso makambo eloko bato ebele bayebaka te. Bato bakanisaka ke na kati ya lingomba na biso toyaka kosambela po mokolo na suka ta mosusu okota na lola ou bien obikisa molimo na yo. Non. Ba papa balakisi biso kaka te ke musala oyo tozali kosala na kati ya lingomba po mokolo na suka tokota na lola. Musala oyo Papa Simon Kimbangu ayaki kolakisa biso ezali à part bokonzi ya likolo ezali responsabilité ya mokili. Mokili ekopesamela biso ndenge lelo tozali komona bato mosusu bazali kokamba mokili.
Nzambe asali mokili na ye atie biloko nyonso mais azali kopona race na race. Lelo apesi yo kokamba mokili nde bozali komona ba grande puissance liboso ebandi na États-Unis te bato ebele barisi banini bazalaka ba grande puissance. Mais lelo ezali tango ya yo na ngai ya koloba ete Nzambe apesi biso responsabilité ya kokamba mokili. C'est-à-dire ezaka makambo ya bokonzi ya Nzambe te. Ezali pe makambo ya bokonzi ya mokili ekopesa mela yo ekopesa mela ngai. Ezali likambo Nzambe asali ya ndenge wana, ezali likambo oyo papa Simon Kimbangu aprometaki biso. Yango komona na enseignement ya ba papa Diangenda balaki biso. Na prophétie ya Mbanzasanda papa Simon Kimbangu apesi ba détail nyonso. Makambo nyonso ba papa basalaki nini balobaki yango. Bapesi biso bolingo mibeko bisala balobi to salela yango. Mais lelo biso bakimbangise comportement oyo biso tokomi na yango. Place ya mibeko kutu tolingi na biso koyoka makambo ya mibeko te. Place ya misala tozana biso kutu na posa ya kosala na biso misala na biso peut-être en désordre mingi kati na biso balembi mingi kati na biso bakomi kosala makambo na ndenge na bango mingi bakomi kotonga ta mususu mbongo oyo efale tonga musala ya lingomba mutu moko bazali kozwa ta mususu mbongo wana aza kokende kotonga yango ndako na ye. Imaginez-vous que yo batie yo responsable quelque part, yo batie yo responsable quelque part, mbongo oyo koki kotonga mbongo oyo koki kotonga lingomba. Mais yo zali kozwa yango, ozali kosalela yango makambo na yo mususu. C'est-à-dire biloko wana yango ezali kolakisa ete biso bakimbongiste nanu tokomi na maturité spirituelle te. Alors soki nanu tokomi na maturité spirituelle te, ezali pasi bilaka oyo bapapa bapesaki biso tokoka kozwa yango. Parce que bapapa bateli biso, bapesi biso bilaka, bayebisi biso bokoyamba mabota nyonso. Bapapa bayebiso mokili ekopesa mela bino, gouvernement ya tata Nzambe ekozala na responsabilité ya yo na ngai tata mama Kimbangisi oyo azali na maîtrise ya likambo ya tata Simon Kimbangu. Parce que génération oyo ezali génération ya tata Simon Kimbangu, génération ya Molimo Mosantu. Tango tozali ezali tango ya Molimo Mosantu. C'est-à-dire baoyo bakozala na ye, baoyo bayebi ye, bango wana nde bakozala lokola ba pionnier. Bango wana nde Nzambe akotia elembo na kati na bango. Nzambe akopesa lumière kati na bango de façon que bisika nyonso oyo bazali kokende bazala batu oyo bakobanda kokende kosalisa ba accident te, kasi bazala batu oyo bakobanda kokende kobikisa batu. Un Kimbangisi azali lokola ange de lumière. Un Kimbangisi azali lokola mutu oyo Nzambe akoki ko utiliser yo na circonstance nyonso oyo Nzambe azali na posa soit ya kobikisa bana na ye to groupe moko boye quelque part. Kimbangisi azali mutu te soki batindi yo esika okei après avoir kokoma na esika wana otie tango mosusu désordre na esika wana. Kimbangisi azali te mutu oyo soki batindi yo par exemple esika okei okomi esika wana okomi kotia désordre. Kimbangisi azali ndenge wana te. Kimbangisi azali mutu ya kotia kimia. Kimbangisi azali mutu ya kotia kimia esika nyonso oyo bakotinda yo. Soki koyoka na ezalaki te na esika wana, yo ifo tia kimia, boyoka ni ezala na kati ya bato. Soki koswa na ezalaki na esika wana, un Kimbangisi soki aye, ifo alakisa bino ndenge nini batelaki biso po ete kimia ezala na likambo songolo to na likambo pakala. Voilà batata ba maman, esika oyo biso tozali kokende na sujet na biso. Ndenge tozolo bango émission na biso tokosala yango ka boye po to comprendre nini oyo biso tokoteka na mokili na kombo ya tata Simon Kimbangu. Tokoki koteka mabina te na kombo ya tata Simon Kimbangu.
tokoki koteka koswana te na kombo ya tata Singo Kimbangu. Kimbangisa azalaka mutu oyo alukaka lere nyonso raison te. Kimbangisa azalaka mutu oyo ya koyoka pe aluka a comprendre likambo. Soki yo ozali na tort, après avoir comprendre likambo, toyebi ndenge biso ba kimbangisa tosalaka. Soit osengi bolimbisi, Kimbangisa azali pe mutu oyo ayokaka kilo pona kosenga bolimbisi te. Kimbangisa azali mutu oyo lorsqu'il y a un problème, luka oyeba nano problème wana o comprendre yango. S'il s'agit ya koteya ou bien ya kozwa leçon yo moko na likambo wana, soit oteyi mutu o bozali na ye na likambo, soit yo moko oteyami après avoir comprendre likambo wana. Tant oteyami, il faut s'excuser ou se soumettre ou bien omikitisa. Ce que zali ke ndeko na yo to mutu o bozali na ye azalaki ko comprendre te yo, il faut ozwa responsabilité ya ko faire comprendre ye. Parce que yo zali déjà moté. Kimbangisa yo zali moté. Pourquoi? Parce que Kimbangisa a joué qui formation, Kimbangisa a teyami, Kimbangisa balakisi yo makambo nyonso. Donc biso ba Kimbangisa il faut totika makambo oyo biso tozali kosala ya koswana ya kofingana, mais tokota na responsabilité na biso ya koteya mokili po Kimbangisa azali mutu ya koteya. Parce que na kati ya mateya nde tokozwa kimia, na kati ya koswana tokozwa kimia te, na kati ya kowela na tokozwa kimia te, na kati ya kobunda lere nyonso tokozwa kimia te. C'est-à-dire kimia na biso ekoyaka ka soki tozali kosala nini, tozali koyokana, tozali koteya. Yango tokotia message ya papa Diangenda pour to comprendre le sens ya responsabilité na biso ba Kimbangisa. Tokotia la bino message ya papa Diangenda. Sans la paix, nous ne ferons absolument rien. Vous ne pouvez être. Sans la paix, nous ne ferons absolument rien. Tokotia message ya papa Diangenda pour emema biso na conclusion ya masolo na biso ya Ngumwalelo. Comme ça, oyo nyonso azali na posa ya koparticiper aoki kotindela biso demande. Comme ça, ceux qui ont na likambo ya koloba tokopesa yo panel ou akopesa pe likanisi na yo par rapport ya oyo tozali ko partager na bino na Ngumwalelo. Toyo kanano message ya papa Diangenda. Toyoka lisusu message ya papa Diangenda to bandela yango po to comprendre bien. Sans la paix, nous ne ferons absolument rien. C'est-à-dire papa Diangenda zali oyebisa biso, sans la paix nous ne ferons absolument rien. Sans la paix nous ne ferons absolument rien. C'est-à-dire, okoki kozala na yo savant, okoki kozala na connaissance ya ndenge na ndenge, okoki kozala na mbongo ya ebele, mais sans la paix, nous ne ferons absolument rien. Nous devons travailler vraiment dans l'unité. Nous diviser. Ce sont les autres qui en profiteront. Nous autres, nous n'aurons absolument rien. Et donc, on mingi awa, ezali likambo oyo papa Diangenda auti koloba awa. Alors bi sans la paix nous ne ferons absolument rien. Ko kabola biso ezali bato mususu
nde bakoprofite na yango. Yango moni mpe na bokabwani oyo tozali na yango na kati ya Lingomba, bato ebele balingi kimia te. Bato ebele balingi kimia te. Pourquoi? Parce que bazali na ba profit na sima ya bokabwani oyo. Bato ebele baza na profit. Yango moni papa Diangenda alobi awa alobi okoki ozala na yo savant. Mais sans la paix, nous ne ferons absolument rien. Sans la paix, nous ne ferons absolument rien. Si vous avez question, les ali boye. Na biso ba kimbangiste. Na catégorie nyonso ya ba kimbangiste. Est-ce que comportement na yo esika ozali? Est-ce que ezali comportement oyo eko contribuer na kimia na kati ya Lingomba? Est-ce que comportement na yo etake kimbangiste? Ezali comportement oyo ekomemela biso kimia? Parce que papa Diangenda lobi na kati ya bokabwani ezali na bato mususu nde bakoprofite na yango. Mais ezali biso te bato tokoprofite na bokabwani wana. D'où tozali dans l'obligé biso nyonso esika tozali totangisa kimia na kati ya mabota na biso, totangisa kimia na kati ya ba mouvement association oyo biso tozali, totangisa kimia na ba paroisse na biso, totangisa kimia. Kimia ezali na ndenge oyo batangisaka yango. Parce que ezali na makambo mususu tango tozali koloba yango, tango tozali kosala yango, ekobotela biso kimia te. Ekobotela biso bokabwani. Alors tango ezali kobotela biso bokabwani, banani bazali koprofite na bokabwani yango. Okomona ke ezali na bato ne misusu oyo bazali koprofite na bokabwani wana. Raison pour laquelle soki otali depuis 2001 bokabwani oyo ekotaki na Lingomba ezali kaka na groupe ya ba individu nde bazali koprofite na bokabwani wana. Lingomba en soi na oyo etali évangélisation, na oyo etali développement, na oyo etali makambo nyonso par rapport ya idéologie ndenge ba papa batikaki par rapport ya 23 ans oyo biso tosali ou bien 24 ans ya séparation. Okomona ke kati na biso Lingomba ezui moi retard. Prévenez que papa Simon Kimbangu kianga nyauta ikoloba mikolo elikaki tozali na retard ya 10 ans na oyo etali likambo ya botongi. Omoni mais batu o bazali ko profiter na bokabwani oyo bango bazali na retard te parce que mingi kati na bango bazali kotonga banda, mingi kati na bango bazali kosala ba affaire ya minene, mingi kati na bango bazali kotonga, bazali kosala ba compagnie, mingi kati na bango bazali kolona, bazali kobomba bambongo ya ebele, bazali kosala ngo biso tobenga ngo ba saving ya ndenge na ndenge. Pourquoi? Parce que bango bazali na posa bokabwani oyo ekota na kati ya Lingomba na ndenge ya libela. Mais papa Diangenda awa a révélé biso alobi soki tokotisi bokabwani Lingomba ekoprofite na yango te, mais batu oyo bazali kokotisa bokabwani les autres bango nde bakoprofite na yango. Prévenez que tozali komona lelo, tozali komona lelo mutu na mutu akomi kosala makambo na ndenge na ye. Nzoka nde bapapa batikaki ba directive oyo yo na ngai esengeli na biso tolandela yango, to respecter yango. Mais parce que tozali na ba intention ya ko bénéficier na mosala oyo ya tata Simon Kimbangu, parce que tozali na ba intention ya kotonga ba affaire personnelle na likambo oyo ya tata Simon Kimbangu. Lelo soki tozali komona yango, omona ke mokonza bule tata Simon Kimbangu kiangani à chaque fois azali kosenga babikate, azali kosenga babikate. Pourquoi? Parce que tozali na retard. Et puis babikate lipe ndenge azali kosengela yango soki otali na liso ya bonzambe oya ko comprendre que bambongo nyonso wana pe ekomaka epai ya papa Simon Kimbangu kiangani te.
Pourquoi? Parce que les autres, au bazali na posa ya division, au bazali na posa ya bokabwani, bazo ko profiter na bokabwani oyo. Bazali ko profiter na bokabwani oyo. Na message ya Papa Diangenda alobi, nous sommes dans l'obligation de travailler pour l'unité. L'unité wana ezali kaka ya église te, unité wana ezala na mboka na biso, ezala na lingomba na biso, ezala na ba famille na biso. Nous sommes dans l'obligation ya pour travailler pour la unité ya lingomba, pour la unité ya mboka, pour la unité ya ba famille na biso. Mais dans le comportement oyo biso toza nango, okomona ke ezali comportement oyo ezali ko contribuer à noke jamais na koluka unité na kati ya lingomba, na koluka unité na kati ya mboka na biso. Mutu nyonso akomi na posa azala oyo ye azali, asala pe oyo ye alingi. Tango ba belge babanda ko beta biso fingo, est-ce que yo kokaki kosala oyo yo olingi? Tango ba belge babanda ko beta biso toyebi film ya bakanza, est-ce que yo kokaki kosala oyo yo olingi liboso ya ba belge? Mais ozeli Papa Simon Kimbangu anyokwami po ete alongola biso nano na monyololo wana po yo obanda siko kosala makambo ndenge yo olingi. Et programme oyo Papa Simon Kimbangu ayaki na yango, programme oyo ba papa batikaki ezwa retard ou bien ezwa retard po yo za na posa ya kosala nano makambo oyo yo olingi. Yamwana batata ba maman, mesdames, demoiselles et messieurs, chers internautes, chers abonnés, biso tozali na devoir ya koteya. Tozali na devoir ya koteya. Ezala koteya biso baye tozali sima tata Simon Kimbangu. Devoir na biso ezali ya koteya na biso pour être to comprendre vision ya Papa Simon Kimbangu kiangani, to comprendre objectif oyo banvoila ba modela qui passe, to comprendre pe passe oyo Papa Simon Kimbangu na 21 a monaki pour na likambo oyo, to comprendre vision générale ya lingomba pour être biso to koba kolongisa mokili pe to koba kobikisa baye bazali na kati ya libunga. Devoir na biso ezali ya koyeba pasi ya Papa Simon Kimbangu et tout ça la makambo oyo et ko permettre biso tout ça la nini to ko kolonga, parce que responsabilité ezali ya biso ba kimbangiste. Nous sommes dans l'obligation ya ko prêcher bolingo, tous ali dans l'obligation ya côté ya respect ya mibeko, tous ali dans l'obligation ya ko sala musala oyo et pour accompagner œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu. Tant balobi Kimbangu sabi na kate, soki ozali nganga nzambe sala suivi de façon que bana oyo ozali kotambwisa to bandimi oyo ozali kotambwisa na kati ya paroisse na yo ba comprendre ndenge nini bakoki kobina te. Est-ce que yo mutu ozali kopekisa bango ou bien ezali mobeko oyo ba papa batikaki? Sala effort ya côté ya de façon que bandimi oyo ozali kotambwisa bango ba comprendre babina te na ndenge nini, babina te na ndenge nini. C'est-à-dire nganga nzambe nde azali na responsabilité ya kolakisa impact, ya kolakisa pe désavantage par rapport ya likambo oyo yo ozali kopekisa bato basala yango. Bapapa bayebisaki biso mabina ezali mabe, mabina ezali mabe, c'est-à-dire ezali responsabilité ya biso banganga nzambe ya komonisa bandimi likambo wana ndenge nini yango ezali mabe po bandimi ba comprendre. Parce que soki bandimi ba comprendre te ndenge yo ozali koteya, soki bandimi ba comprendre te ba explication oyo ozali kopesa na likambo oyo ba papa bapekisa, soki ozali koyeba kopesela yango
sans c'était bandimi ba comprendre et puis ceux qui bandimi ba comprendre ezali difficile ba yoka yango pe basalela yango ba papa balobaki tobina kate il faut toteya tolakisa bandimi ke mabila ezali mabe et bandimi tango ba comprendre nde toko éliminer ba système oyo tozali na yango na kati ya lingomba ya mabina biso ba kimbangiste pe to soa na kate biso ba kimbangiste to bunda kate ba to ebele bazali ko défendre makambo mususu na kati ya lingomba na ndenge ya bitumba bato ebele bazali ko défendre makambo ebele na kati ya lingomba na ndenge ya koswana nzokande a défendant les affaires de l'église na kati ya ba discussion na kati ya koswana ezali kolongola biso nyonso na contexte ya kikimbangisme parce que kimbangisme ya swana kati yo zali kobundela likambo moko songolo ozali kobundela sorti nazali sima ya papa Simon Kimbangu kiangani il faut na banda kofinga batu po papa Simon Kimbangu bamona kengana lingaka ye ça ce n'est pas un kimbangiste ozali sima papa Simon Kimbangu ozali komona ke il faut kofinga na bandeko ya papa Simon Kimbangu kiangani po papa Simon Kimbangu amona ete yo olingaka ye ça ce n'est pas un kimbangiste ça ce n'est pas un kimbangiste peu importe kimbangiste azali mutu oyo ateyaka kimbangiste azali mutu oyo ateyaka yango soki otali meme na 12 préceptes ya lingomba na biso okomona yango ete kimbangiste alalaka na kanda te kimbangiste aswanaka te kimbangiste asalaka moninga mabe te kimbangiste c'est-à-dire kimbangiste azali kaka mutu ya komikitisa po bavaleur spirituelle ya nzambe ezalaka na kati ya mutu soki mutu azali na komikitisa soki ozali na komikitisa te bavaleur spirituelle kati na yo ezali pratiquement difficile et demeurer kati na yo yango bomoni papa Diangenda azalaki mutu ya komikitisa papa Simon Kimbangu azalaki mutu ya komikitisa bapapa ba document ebele na ba video ebele bokomona yango ete papa Diangenda azalaki moto ya komikitisa même papa Simon Kimbangu na 21 soki azalaki moto ya komikitisa te nde amitikaki te ba belge bakanga ye amitikaki te ba belge bamonisa ye pasi na bafimbo nyonso oyo ba belge babandaki kobeta ye. Donc voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, tout petit panel et pas nabino. Je crois que ceux qui battent pour intervenir, bazali, beaucoup qui la biso demande pour tout les qui sabino, de façon que ceux qui bazali na intervention ya kosala, pour participer na masolo na biso mokomo lelo, ceux qui ba idée ezalite, nde peut-être to leka na kotia nzembo oyo ekomema biso po to clôturer mateya na biso ya mokumu lelo tozali kosala kaka oyo bapapa batindi biso papa Simon Kimbangu kianganya lobi toteyana donc biso tozali koteya na catégorie nyonso tozali koteya banganga nzambe tozali koteya na biso bandimi tozali koteya bachef ya bamouvement association tozali koteya bapapa na biso na bamama na biso tozali koteya pe bakonzi na biso ya l'État soki opportunité monani ya koteya bakonzi na biso ya l'État tokoteya bango parce que likambo oyo soki pe l'État ekoti yango te na ndenge ya malamu likambo ya tata Simon Kimbangu ekozwa nzela te parce que makambo ebele il faut l'État afongolela yango nzela makambo l'État ekoki kofongolela yango nzela l'État eza kofongolela yango nzela te l'État eza kokota nde na makambo oyo ekozongisa lisusu biso nsima ya makasi c'est-à-dire
ce qui toujours opportunité peut y côté à l'état na biso to côté. Donc bon tenir biso rigueur était zali mokumba oyo epesameli biso ya côté ya mateya eponaka catégorie te eponaka batu te mateya ezalaka mpona mutu nyonso. Voilà. Donc oyo azali na posa ya koparticiper na live na biso atindeli biso invitation en attendant toluka nzembo moko tokoki kosavourer ensemble na bino nde na nsima tokoyeba wapi tokokende peut-être kosila na bino mpona mokolo mwa lelo. Jeteki mpe azalaka na banzembo atoluka na nzembo moko ya jeteki oyo opesa biso makasi. Ya toyoka nanu jeteki toyoka ata oyo problème eza te ya en attendant tozoyoka nzembo ya jeteki oyo nyonso amoni akoki kocontribue tokoki kopesa ye nini awa akoti alobi ikanisi na ye par rapport ya sujet oyo totie na nsima na biso bana ya nzambe na bana ya satana il faut tokabwana kaka. Bana ya satana ezali banani, bana ya nzambe ezali banani selon yo, et puis ndenge nini tokoyeba bana ya nzambe, ndenge nini tokoyeba pe bana ya satana, parce que eloko wana ezali très important. Biso toza nsima papa Simon Kimba Mokiangani, mais bizaleli na biso tozali kobeta tolo ete biso nde tozali na nzambe molimo mosantu, mais bizaleli na biso ezali sikoyo ya bana ya satana. À ce moment-là tozali bana ya nzambe ou bien tozali bana ya satana. Mingi pe bakenda na 26 bango bazali komona ete bango nde bazali bana ya ndwenga, mais bizaleli na bango ezali contraire na doctrine na biso, bizaleli na bango ezali contraire na makambo oyo bapapa bazali kote ya biso. Siko banani bazali bana ya nzambe, banani bazali bana ya satana. Et puis papa lobi il faut tokabwana kaka. Kokabwana yango ezali oyo ya biso toza nango lelo, ou bien kokabwana wana ezali ya ndenge nini.
Voilà. Voilà, bandi mibotelema bolanda papa Simo mbula ya mabanga ekobetama bokosama te. C'est-à-dire nyonso oyo ezali koleka na lingomba, nyonso oyo ezali koleka na mokili, toyeba yango ke mbula ya mabanga ekobetama. Biso tomipesaka na maloba ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa Simo Kimbangu Kiangani alobaki boye. Mikolo ezali koya. Likambo moko ekosalema na mokili. Nanu esalema te. E likambo wana tango yango ekosalema. Bato bako comprendre ke ezali bakimbangisi. Batata ba maman yango biso tozali kosala musala na biso ya koteya likambo tata Simo Kimbangu na ndenge ya jalousie te, na ndenge ya kanda te, mais na ndenge oyo Nzambe akoki kokonte biso pe mokona suka po ete tokoka kobikisama. Sujet na biso ya lelo tolobelaki likambo ya message ya papa Simo Kimbangu Kiangani oyo ezali na sima na biso, oyo ezali kolobela likambo ya bokabwani. Il faut tokabwana po ete respect ekota. Bokabwani wana ezali ya banani. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Bonsoir, papa, pardon. Pardon, nangaki na tuna nde mwa muke, pardon. Papa Simo Kimbangu abotaki bana boni. Papa Simo Kimbangu oyo wapi ozali kotuna mama? Bon, oya prophète, on a bien comme prophète. Mais nayoka kebos. Abota eba na misatu. Papa Simo Kimbangu Kiangani abota eba na misatu. Ah. Ok, nga assemble kante kuna te, Desko na kina tu pa mona ka bozaka des séries. Mosusu nazoka 26, mosusu résolution. Bon on comprend ka te. Bango nyoso Kimbangu kaka mais pourquoi zozala des groupes bongo? Oui, yango toza kolobela pe moi basiki awa tozali kokisa na conseil. Papa na biso Francisco soki okoki kokanga micro na yo s'il vous plaît. Parce que allô? Allô? Allô, Maman Grace? Oui, papa, nazolanda. Oui, Papa Simo Kimbangu na réponse na yo topesa yo Papa Simo Kimbangu abotaki bana misato, papa kisolokele Lukelo Charles oyo azali mwana ya liboso ya Papa Simo Kimbangu, Papa Dialongana Kiangani oyo azali mwana ya mibale, et Papa Diangenda Kuntima Joseph nde azali mwana ya misato ya Papa Simo Kimbangu. Alors na motuna na yo ndenge otuni par rapport ya batu ya résolution na batu ya 26, oui bo kabwani ezali par rapport ya ndenge tozali komonela yango, ndenge pe oyo ozali koyokela yango. Na 2001 tango Papa Simo Kimbangu azwi bokonzi amonaki ete il faut moi réforme ekota na kati ya lingomba parce que makambo mususu ezali kosalema ezali ndenge wana te, nde ensemble général ekotaka pona kobongisa mwa mibeko ya lingomba. Alors tango mibeko wana tango mibeko wana ebimaki nde bato mususu bamonaki ete mibeko wana esepelisaki bango te, pona bango baza na ba raison oyo bango bapesaki, bamonaki ete moyen batosa mibeko wana ezali te,
yango ba se réfugiaki pembeni. Alors na ko se réfugier pembeni wana nde esalaki ete au fur et à mesure bazali ko discuter de façon que Tata Simon Kimbangu Kiangani oyo azali mokonzi ya Lingomba oyo atiaki ba signature na ye na ba décision wana bazali kozela ye a dissoudre ou bien akwesa ba décision wana. Alors papa Simon Kimbangu Kiangani pe amonaki ete ba décision wana ezalaki ba décision ferme oyo etiami mpona kozongisa Lingomba na nzela na yango parce que ba laisser aller ekomaki mwa ebele. Donc nde bandeko na biso bakenda na côté oyo zali koyoka wana côté ya 26. Alors ba argument to ba raison na bango ezali ebele oyo moyen to salela yango ba débat awa ezate parce que bango moko baza awa te et puis tozala rappel lisusu na temps ya kosala ba débat wana te parce que et vous méditez au moulaï, séparation où il s'agit plus ou moins 23 ou 24 ans. Donc, il faut que tu aies et les cas. Lingomba, côté à résolution, ezali côté l'élément. Dans le sens que, bandeko oyo bakende ki, soki bazali na posa ya kozonga, il faut pas respecter nanu, mokonzi ya Lingomba, Tata Simon Kimbangu Kiangani, ba respecter pe mikanda ya Lingomba parce que ceux qui ba respecter mikanda ya Lingomba te ba respecter pe mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani te oyo atiaki signature na ye na mikanda wana ezali lokola tozali ko piétiner sur autorité ya mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani. Donc voilà na mokuse moi explication ya mokeko toki ko pesa yo ya moi. Ok, merci papa. Nzamba pambola. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Voilà. Tozali ko évoluer na émission na biso ndenge tolobaki, tomoni ete tokomi kokoma na suka ya émission na biso. Tosepeli ya mingi ndenge tolobaki tokobanda kosala ba émission na TikTok, tokobanda pe kosala ba émission les analyses spirituelles na nzela ya YouTube ndenge bomeseni kolanda biso na YouTube na chaîne na bino préféré Africa 21 TV oyo pe ekozalaka l'air nyonso présenter émission oyo ekozalaka présenter l'air nyonso epai ya ngai wa bino papa Guy Laurent Lobela ndenge tolobaki soki bato ya ko participer bazali bosali demande comme ça tokokotisa bino et sujet na biso tolobelaki lelo ezali mazali na sima na biso ba écrit oyo ezali na sima na biso nde yango ezalaki sujet tozalaki kolobela lelo ezalaki accompagné na ba message ya papa Diangenda na message ya papa Simon Kimbangu Kiangani pe na nzembo moko ya Lingomba na biso. Donc voilà, j'espère que tokomi presque na suka ya émission na biso toki okabwana te sans que namoni ndeko moko akomi balenda oyokaka soni te kokota na makambo oyo eza ya bino te ya nayebi te. Normalement biso tozala bato ya distraction spirituelle te awa pe tozolobela pe vraiment balenda te toza na posa ya contribution na yo par rapport ya sujet oyo biso totie awa. Alors soki tolobi tobanda kobeta masolo ya bato parfois ekomaka lokola distraction spirituelle. Donc likambo ezali na nzela likambo oyo tozali na posa to partager ezali liloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki na biso bana ya Nzambe na bana ya Satana il faut tokabwana kaka kwete respect ekota. Bato ebele ba interprétaki makambo wana maloba ya papa
maloba papa Simon Kimbangu Kiangani na ndenge ya mabe ya kokanisa neti papa Simon Kimbangu Kiangani alobeli bandeko na biso ya 26 ete bango bazali bana ya Satana. Il faut to kabwana kaka na bango pour respect kota non. Ça dit la compréhension na biso etake banaliste spirituel nde tozali komona ete message wana ezalaki message moko particulier ya bato ya 26 ite mais message wana ezalaki général ezala biso baye tozali sima mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani message wana pe ezalaki ya biso ezala bandeko na biso bazali na 26 message wana pe ezalaki ya bango. Alors na continuité ya message ya papa Simon Kimbangu Kiangani alobi parce que baoyo bakobikisama pe bazali bana Nzambe na bana ya Satana il faut to kabwana etoyeba yango baoyo bakobikisama bazali parce que bandeko na biso bakenda 26 nyonso te bakenda kuna bafingaka nyonso te bakenda kuna bacholaka nyonso te bakenda kuna bafingaka papa Simon Kimbangu Kiangani ou bien bafingaka papa na biso papa Zako ou bien papa na biso mususu non baoyo bazali na elembo ya tata Nzambe eke bakenda 26 bazali soki Nzambe azali na posa ya kokata likambo akobikisa bango biso pe baye tozali sima ya tata Simon Kimbangu Kiangani baoyo totosaka ye na ndenge ya solo baoyo pe toyokelaka ye na ndenge ya solo bazali soki Nzambe alobi akata likambo baoyo kaka batosaka ye na ndenge ya solo bango nde bakobikisama. C'est-à-dire biso baye nyonso tozali sima tata Simon Kimbangu kati na biso bana ya Satana bazali bana ya Nzambe pe bazali. Donc tata Simon Kimbangu Kiangani alobi na bana ya Satana na bana ya Nzambe il faut kaka bokabwani esalema po ete respect esala nini ekota. Bana ya Nzambe oyo bazali na 26 bososola liloba oyo ya tata Simon Kimbangu parce que alobeli yango d'une manière spirituelle. Bana ya Nzambe oyo bazali na 26 bososola ete tango ya kokabwana ekoki soki yo kendeki umonaki ete awa place nazali na kendeki na mopepe lere ya kokabwana yango mais soki okabwani na bana ya Satana oyo baza kuna okokende wapi soki bokabwani na bango okokende wapi bana ya Nzambe pe oyo bazali na sima ya tata Simon Kimbangu Kiangani baoyo tozali na ba responsabilité baoyo tozali ete biso tozali sima ya papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon Kimbangu alobi bokabwani il faut ekota pour être respect ezala siko bokabwani wana ezali entre bana ya Nzambe na bana ya Satana baoyo bafingaka bandeko na biso ya 26 est-ce que bango pe bazali bana ya Nzambe baoyo bafingaka papa Zako baoyo bafingaka bandeko na biso to papa na biso oyo tozali na bango na 3 baoyo bafingaka bango est-ce que bango pe bazali bana ya Nzambe. Donc voilà bokabwani ezali bokabwani wana il faut esalema po ete respect ekota. Ça dit tango ozali na 3 oyebi ete biso bakimbangiste tofingaka te kopesa mpifo kopesa makasi na mutu oyo azali kofinga te. Tango ozali na 3 oyebi ete biso bakimbangiste tobinaka te kopesa faveur epai ya baye babinaka te okende kokota na molongo na bango po komisa molongo na bango mulai po bato bamona ete tala bakimbangiste bazali kobina parce que awa tozali na tango ya bokabwana. Soki omoni ete yo ozalaka ndeko mo ozalaka camarade na mutu oyo afingaka bokabwana so oyebi ete bozalaka camarade na mutu oyo acholaka bokabwana soki oyebi ete ozalaka na camarade na mutu oyo ayibaka mbongo ya lingomba bokabwana na ye soki oyebi ete ozalaka camarade na mutu oyo abinaka na kati ya lingomba bokabwana parce que papa Simon Kimbangu Kiangani alobi bana na Nzambe na bana ya Satana il faut kaka bokabwani esalema po ete respect ekota. Nga na yibaka te yo yibaka pourquoi tozotambola esika moko
Il faut dans ça la choix, il y a pour le non. Tous allez na toi, oui, mais yo yibaka na yibaka te. Il faut tout ça la moulana yo. Pourtant, tous allez au tamboulana yo, tant que tous allez kozalana yo ensemble et que yo yibaka. Un jour, au collier sanga momo ya kimoyibi, tant on a collié un momo ya kimoyibi, ngape na bimimba la moko na komi moyibi. Yango papa zali kolobana biso ete il faut to kabwana bana ya satana. Bana ya satana bazali partout. Donc voilà, merci. Toko suka awa na émission na biso mo lelo. Toko ça l'effort une fois, 2 fois par semaine. Nanzela ya ba TikTok. Nenge to la bino que chaque lundi ou bien mardi, tu as une émission des analyses spirituelles où tu proposes à Rabino au cours de la semaine. Ce qui permet mercredi, jeudi, vendredi ou bien samedi, tu publieras déjà. Donc, le lobby, tu as une émission des analyses spirituelles où tu as un sujet très important. Bon, la émission sur YouTube, dans Africa 21 TV, souvent tu as un live, souvent tu as une vidéo, na première, donc voilà. Tokomi na suka vraiment ya émission na biso tokotia nzembo oyo ikokabola biso na bino na poko ya lelo boza malamu esika bozali tata Simon Kimbangu Kiangani abatela bino bamvola misa baza na contrôle ya makambo nyonso et ba ange ya tata Simon Kimbangu Kiangani ba protéger bino et ba Magedon oyo babundaka bitumba na babundaka bitumba le 30 juin oyo tozwaka indépendance na biso babundela bino bitumba nyonso oyo tozali na yango na kati ya bafoyer na biso na kati ya mabota na biso na kati ya vie na biso to na kati ya bandako na biso. Donc voilà tokosukisa na nzembo oyo ya GTK. Vous allez voir que GTK groupe théâtral Kimbangiste paroisse à Paris Saint-Denis dimanche il y a le 20 juillet 2014. Nzembo vous allez voir les alliés à Bino. Voilà, batata, maman. Awa tokie kosuka na bino, tosuka na bino na nzembo oyo likeseni.